Salut la famille, salut, bonjour, bonsoir. Kakande tolobaka, vraiment, mbote ndi yango ezalaka elengi, mbote ndi yango ezalaka vraiment kolingana elaksasini moko ya bolingo kati na biso. Yango wana napesi bino mbote partout vous êtes. Dans le monde entier, bino obolingaka chaîne ya Family Bota News TV vraiment to yeba ndekolanga. Tu kopesa bino ba information kaka ndenge bomoni na titre na biso kaka ndenge to tie bande kunanga to lobaka pamba te so to tie seke mabe ekoti so to tie titre bongo seke likambo koloba ezali bande kunanga. Voilà la famille au koti pour la première fois na kati ya chaîne na biso ya Family Bota News télévision. Vraiment au s'abonner ou cliquer na cloche. Il y a notification pour que vous ratez et le côté à chaque fois ce qui te poste vraiment au raté en côté au commun et qu'on s'afficher na écran na ya téléphone top ya télévision vraiment au commun directement et puis au kokota au kolanda biso vraiment na boké bignoso comme d'habitude. La famille c'est avec regret avec douleur toujours que ça la démission on est toujours mon kaka bosia ko sala. Malgré des fois, tout le baraki toko yate, toko salate, toko lobate, mais des fois, et c'est un cas photo ya koloba parce que ba makamu soutenons les cas. Il faut que le cas ko bimisa ba immaturité à batu mususu o bazomi benga bato maele il faut ko bimisa bango hein na bato balandaka bango il faut ba comprendre ka faut pena ko décortiquer le ko moko ko bimisa kande to lobaka to ya ka pona ko sala analyse. Analyse ezaka ndeni omoni eloko moko omoni mission mo mutasali par rapport à badire ya mutu nde osani oyo kosala analyse. Alors analyse bien pas batamaele soko za mutamaele ndo oyeba kosala analyse soko za pe mutamaele te okoka kosala analyse te bandiko nanga. Alors biso to pona wana nzela ya koya kosala ba analyse par rapport ya badire ya mutu. Ozomona yango le toye bomondi na titre na lobi bien décor pourquoi au trahir Belle-Vie quand la patronne pourquoi décor trahir Belle-Vie tokoyo kango awa eloko ni celle qui na titre wana pourquoi pe décor soi-disant à trahir Belle-Vie na nini eloko ni décor a sala ki to pe eloko nini alobaki o esali ki ebima o esali ke akaye Belle-Vie bandekolanga tokoyoka ngana bino. En tout cas sans plus tarder na kolukana ko la bino ba audio po nga vraiment mona fonctionner bon c'est ma campagne ngana cha ba audio na linga ko cha ba audio pour que na sala ba analyse na ba audio peut-être ko za ke toyoki ngote bo fondara makambu te to fonda makambu te toya pona ko talisa en tout cas audio so no chango ezaka juste pona ko talisa immaturité ya batu tope bato balandaka batu mususu ba comprendre que batu moko ezanga batu moko bo o ba na réseaux sociaux ka juste pona ko loba lokuté tope ko salure ba réputation batu tope makamba oloba ezata na sens tata mwana bébé akoki ata ko raisonner bongoti ata mutu aleki na base de l'école te akoki ata ko raisonner bongoti donc so pena ko sala analyse aussi par rapport à ça. Alors boteni nga regarder non mais kana ko cha audio o bandi kunanga ezaki émission pour ko bien audio na bende ki parti wana na ko cha ngo bino mbo yo ka mungongo mutu na pona za tina kutu ya tanga kompona ite po wa komi kolo ba botanga kompona na tina tanga kombote pona opesa ba gaz o bazana ngweza ba gaz moko ya tina te ba gaz moko eza eza ka esuka kana place moko bagazi na bango esuka ka place moko eza bisika ekende te e rompre ka wana na YouTube ekende ngo esika moti. Alors to ana tina to ko lobela ba kombola bango mais soki likamba ko recadrer bango ezali toyaka yango na achela bino maloba oyo bolanda maloba o famille libota et puis batinso balanda rabiso soki boshisi ko landa maloba oyo pour ba yeli famille libota maloba o bazo ko adresser na famille libota et puis na notre maman Belle-Vie quand il a patrona. Et puis décor pas dans la kati yango bomo na tche combat décor sans plus tarder bandekolanga sans plus tarder la famille na koche la bino bolanda nanu ndeko mwasi oyo soki bosisi kolanda ngana bino
tokoya mpona kosala analyse eza yanga bacommentaire eza ya bino vraiment na kotiela bino bolanda élément o et on se retrouve après papa mari ntango nalobaka nango ke beve alinga yo toyoka te papa mari ndenge asaleli yo réunion kaka mpe boyaki détournage papa mari détournage kaka oyo eboyaki des éléments oyo eboyaki kosala na ye parce que ozalaki torobizi na esp atongi yo pa décor ke oya tosala nini na matanga ake kotonga ntina président elombe ke po ani tata oyo pa ye sedi matanga wana ezalaki ya yo belvi sedi matanga wana ezalaki ya yo belvi yo ndokufela ye mwana yo yebi nde bakufela mwana mpo pona na matanga wana ke oyo nde faki aya na oyo nda ya te oyo nda ya na oyo wana ya te yo belvi biloko okokala yango ya bobo ka supprime baimage yango nyonso tu ya papa omar baépisode nyonso ya papa omar oza yango longola yango kootongaka eloko nini esilaka te eloko nini esilaka te papa omar afandaka kuna mpona bolingo afandaka kuna mpona bolingo bolingo esila bokabwana matanga deko mpo ya ifaki yo ndopesa mort d'ordre okopesa anima kwakala ofuti ye mbongo lobi ke anima kwakala kofinga décor te mpo décor amutu nanga tielai na sema kwakala ye wana abimisaki vérité anima kwakala abimisaki vérité ke yo nde otindaki ye atiela décor na se mpo décor amutu no bosololaki soki osimbi papa omari noya yo epuis décor asepelaki nango te abetelaki bato wana babimisi yango lisolo nyonso oyo ebete na décor na litoi na yo ya mpona nini papa omar ayaki na mpona nini papa elomba ayaki yebaki eyebani la famille en tout cas nameke kotiela bino mo eloko wana bolanda boyokana mo elema wana famille boteni nga regard te eza eloko foto ya oloba toza bato toza bato ya mayele toza pena bato toza bato ya mayele to mpe bato tosala baanalyse moko intelligent j'espère que boyebi motu nini aoloba makambo donc Belleville aye na matanga décor ndenge ayaki bongo bomonaki Belleville ndenge ayambaki décor bande kosola na matoi alors nde Belleville place wana ntango Belleville aye selon bango Belleville ntango aya ndenge bande koloba na décor na matoi nde bande kosola ici décor pourquoi au permettre au maraya na matanga ngai na bengisaki papa Omar na ba tournage na ngala zaki na ba tournage na zaki na posa na ye na bengisi po ya ayete na deux tableaux kaka boya kuya ayebisinga aza busy donc c'est-à-dire aza occupé na ba tournage ya SB ya sila aboya ki kuya mais na matanga ye wana ye yo bengisi na matanga. Et puis pourquoi ben c'est qui papa on a papa lombi na matanga wana Belleville ka koya ninga ya kibongo abandi mbala moko lobana décor bon na litoi atabino moko siko décor asepela ki na ngote soi-disant na loba soi-disant d'ailleurs bo menga la titre na décor asepeli na ngote nde décor abeti li solo pa ani pa mama ani makwa kande boyo kanda solo ba après nde epanzani et puis Belleville bengi maman pour dire que kofinga décor la famille et moto za bato mayele ko si qu'on a mis tout na ke au moins la peine émission au tali bato ba wacha ba commentaire au tali bango bato ya ceux qui ya ba kuka au tali ba commentaire na bango oyoki na mawa oyoki mawa oyoki pena mawa tali ba commentaire bazo tia donc pona bango ba otuvona ba ata mutu moko ta akoki kosala analyse donc mutu moko ta akoki ko comprendre que est-ce que vraiment ils ont un sens ata Belleville aza folle ata Belleville aza soki ndenge nini
place mosusu ya kokai koloba na décor te kala matanga mpe ndenge ayaki kaka bongo avandi te. Et puis des belles avec qui bon avec un juste n'enga yene bon abanda ko surveiller des papa maraza fallait qui côté nini nana fallait qui côté ni palo babo atabini mo baba kuke bozala ndeni no non na mona ba jara ba fan ya boiti non na mona ti non na mona na ngati non na mona te ba fan ya boy oh bazana bango do ba raisonner na bango te bo fingisa baba kuka o baba mayele bo fingisa ka baba kuka o bazaka mayele bo fingisa bango parce que makambolo ba exact na sens te exact na sens te siko bino bokanti bino bo inisa o ma na belzi bokosi jamais bo inisa o ma na belzi jamais. Et puis papa Omar attends beaucoup papa Omar moi je sais que oza mututanga oza na bagage titangu ya gola loba makamba boyo comprenez kaza mutu moko ozo sali pe réputation na yo papa Omar soit disant zo bima lokwa tu côté tu sali réputation na yo tant azo bozaki kuna pona bolingo sko moi sinon oyo zana a raisonner nini. Mais papa Omar tu trouves ça aussi normal? Non, quelquefois il faut poser un mobile au moins ne peut pas dire au PC mboto yambi non batambe baba to pesa ba carton jaune rouge voire même il y a un sens te en tout cas mon tout fait salaka et moi pela mon tout fait salaka on sent que mutu et ça mutu na bagage intellectuel il y a boy vraiment non ben vina azana belle azana tina mutu ta ben sa mutu nyoso azana poso ya jouer au mona papa mara ko ya papa mara jamais ba okabwana et puis bozu komba papa lombe okoti sina kati o bino bo sasa papa lombe lelo bolimbo sa ndeni bo za ko papa lombe bo chae sia. En tout cas, faut d'accord avec na bino ndé ba commenter ndé ba commenter kawana. Faut d'accord baba cook. Pour na bateau pena mutu ça la bien. Côté la ka histoire ndongo beta on ba déjà oh tina mo akoti mama ko zapata. Azapa longo liang na kanda penza. Est-ce que na matanga ba pesa mutu ya matanga so mona wapi matanga babi mutu beko yate po belle vie abana ko ba de ko falolo bana mutu wa yate est-ce que makambolo beza sens nandimi penda ke liboma eza volonté et na batunsu na vie ba bonga la bon li souti ata bo sel effort bonga li souti et ande moko ba basha boy c'est vraiment malheureux hein c'est vraiment malheureux. Quand la ka histoire on est zo beto senti que o azo cause o senti que mutu moko lo sens être na sens tête na tinati d'abord la pose bo câble papa mana bevi bo kokate bevi za ba jar wana ti à peine attend on ti à l'attend on ti o lingo travailler na bevi o travailler o lingi no peut o vandi na batu ba ozanga te po ko vanda na batu tellement belle ebi ko vanda na batu ebi ko soana batu o tikala jamais ko zanga mutu o rôle moko be jamais po bien ki papa mari ma pièce papa mari ba ko yango fo ba kaza na matanga ina matanga ba pesa ka invitation entre ko kamo ko kamo penza c'est la première fois ngana yo ka kina matanga il fallait ko benisa mutu ayate est-ce que na matanga ba pesa ba invitation na matanga kutezaka mutu musumba bo solo na bino na yete mais aye ce que loko esanga ka parce comment bato balandaka bato wana bayokaka bango pe ba pe na facilité ko commenter pe à commenter pe alobi pe n'importe quoi andimi payer c'est vraiment malheureux hein c'est vraiment malheureux bo changer pour loko bo sala pena tout cas na ebité hein non na mona na ngati non na mona bato modèle aboité non na mona ti
mais bosuka mabe biso da to sito comprendre bino toyebi bato nini tovanda na bango toyebi baadversaire nini tozala na bango sito comprendre bino bobanga te don wore esi tocomprendre na biso bongo bino alors toa ata na somo na bino te toyebi nde match yango ekende bomoni ndenge kuna deja bokauke komo okota bato nyonso bakomi kokima bino baokima bino mpo ani mpo mafinga eleki artiste akoza su libre te soki ajoue te fo bofinga ye soki asali boye te fo bosele réunion bosele makuta bomoni nde bakomi okima bomoni Linda Gasi bomoni nde baokima bino bakomi kokima parce que bafani moko baza na mpona kofinga bafani moko so basali kaka likambo kifu bafinga bango baza bato baya mitema toyebi ke Linda aloba te mais Linda tia alobi parce que trop c'est trop trop c'est trop boza bafani moko très compliqué tomonaka awa Priska yaka koloba awa bato bamonaka Priska Priska l'artiste mais niveau ya genre ya bafani ya boye en tout cas toloba koko réagir soza motema tokoka te po niveau ya bafani moko na yebisi bino insupportable na bacommunicateur na insupportable au moins tala bajara bacommunicateur au moins ke basemer de trouble oyo mpena baye kobebisa théâtre oyo mpe baye kobebisa bamonde ya bacomédien oyo mpena baye kotia division na kati ya bacomédien ça se voit laini ezomona na misu eske eloko abomba eza wana eza te mpo bajara baémission ya boye mpenza ovandi noko ocreye lo mo boye oyo ata ye mo deko soki ayoki yango elekele mpesa kovanda atali kaka boye abi inutile donc bakoma otaka inutile moto aolanda te totika ye mais eza na bato soit-disant baintellectuel oyo balandaka ye balandaka la fille oyo alobi makambo oyo mpo na besoin opesi bagage kutu te soit-disant bato balandaka ye wana baobeta ye mpe maboko mais moi mpe moto wana aobeta ye maboko intellectuel aleka vraiment na bande de l'école aocomprendre mpe ke likambo moto aoloba eza bongo te eza ta na sens te mais encourage na ye ka ye fanatique yango ekomisa bino mabe quel genre fanatique fanatique mo bato mo bamonaka mabe te bamonaka dega te donc nyonso ekomaka malamu ata aza moto ya bakalite nyonso ekomaka malamu en tout cas eza mabe makasi voilà famille yango kaka nayaki mpona koloba nabaki bamakambo so fona koya kodenonse yango eza na bato bakomprenaka te ntango baoyoka koto basala émission balobi bamoni mpe biso mpe toye kosala droit de réponse par rapport nde topeseli yango bato mayele bacomprendre bazwi mpe leso bazwi mpe mpare na bango bongo nde ezalaka bongo nde tokoévolue voilà la famille vraiment soki tolese olimbisa biso mais tolobi ka vérité quant à moi je vous laisse je vous dis bye bye.